Bana Congo, Nzambe abokasi bonso apambola bino bipai biso bozali. Tozali kokoba na bopesaka yano na motuna mo etutunaki liboso. Na mboka na biso bitumbo toza nango tozobundaka na banani. Banguna na biso ya solo eza banani. Toni tozwa yano selon liloba Nzambe. Tolobaki ete po ete tozwa yano na motuna mona esengeli toyanola mituna misato. Mituna mibale toyanolaki yango deja. Tolobaki ete na mokili ase awa tozali na banguya elimu mibale. Esima ya banguya mibale wana tozali na Nzambe pe mibale. Nzambe oyo ya solo wakela likolo na se na biloko biso. Na Nzambe oyo ya se, Nzambe ya molili. Abengi ye Zabulu, Satana. Lelo tokoyanula na motuna na biso ya misato. Tolingi toyeba batata ya elimu bazali boni. Po tozwa yano na motuna moye tokene na Évangile ya Jean. Tokene na Évangile ya Jean chapitre 8. Tokotanga makomi mazali kuna. Yesu Kristo azali kosola na ba pharisien. Na butangaka makomi mana tokoyeba. Na polele penza banzambe batata boni bazali na mokili. Tokene na Évangile ya Jean. Tokotanga à partir du verset 38 te na verset 44. Yesu Kristo alobi na ba pharisien alobi na bango boye. Nazoloba oyo namoni epai ya tata na ngai. E bino bozo sala oyo boyoki epai ya tata na bino. Yesu Kristo alobi bango abi nazoloba oyo namoni epai ya tata na ngai. Bino bozo sala oyo boyoki epai ya tata na bino. Na verset oyo tomoni Yesu Kristo azoko mentionné batata mibali. Tata oyo ya ye moko na tata oyo ya ba pharisien. Biso na bino esengi toluka toyeba. Tata ba pharisien ezalaki nani? Po tata ya Yesu Kristo toyebi yenda keri likolo na se na biloko biso. Yenda atindi ye. Donc na kati ya verset tomoni polele ke batata elimu baza mibale. Ba pharisien balobi boye, balobi na Yesu Kristo. Tata na biso ezali Abraham. Ya solo Abraham azaki tata na bango na mosuni. Wana eza solo. Yesu Kristo alobi na bango. Soko bozalaki bana ya Abraham. Mbele bozo sala misala ya Abraham. Mais sikoyo bozo luka bobo mangai. Ngai oyo nazoko yebisa bino bosembo oyo na yoki epai ya Nzambe. Oyo bozo lingo sala oyo Abraham asalaka yango te. Bozo sala misala ya tata na bino. Azongeli lisusu pona mbala mibale. Na yebisi ba pharisien bozo sala misala ya tata na bino. Ezali très important biso toyeba. Kena mokili oyo batata ya elimu baza mibale. Oyo Jésus-Christ azali kosala ezalaki na bokeseni bonene na baye ba pharisien bazo sala. Yesu Kristo azali kosala makambo oyo ya amoni epai tata na ye. Ba pharisien baza kosala mai bango bayoki epai tata na bango. Ba pharisien bayanoli Jésus Christ balobi na ye. Tozali bana ya makango te, bana ekobo te. Tozali na tata kaka moko, Nzambe. Soki moto atangi kombo ya Nzambe, kozalaka impressionné te. Ba pharisien babosani koloba Nzambe nini?
po ete na mokili oyo tozali batata ya elimu baza mibale. Tata ya elimu oyo tata ya Yesu Kristo, pe tata oyo ya molili oyo aza nzambe ya se. Bafarisé ntango bazoloba ke biso tozali kaka tata kaka moko nzambe. Na mokili tozali okomona baye mbotama ya Zabulu, baza bana ya Zabulu. Soki bazoleka, soki bazali ko se présenter bango moko, bazali ko se présenter lokola bana ya nzambe ya solo. Na tango oyo ki bazali bana ya nzambe ya solo te. Liloba nzambe ekolakisa biso yango na ndenge ya polele. Jésus-Christ akoyebisa biso yango awa, akoyebisa bafarisé na ndenge ya polele po bayeba tata na bango azali nani. Jésus-Christ alobi na bango, soko nzambe azalaki tata na bino, bokolinga ngai. Po nzambe, po ngai na uti epai ya nzambe, nde na ye. Na ye ngai moko te. Yende, ye nzambe yende moto atindi ngai. Po na nini ozoko comprendre maloba mangai te? Po ete bokoki koyoka liloba na ngai te. Tango Jésus-Christ asilisi kolobela bango maye maloba maye, akoyebisa bango bosembo en face, akoyebisa bango vérité, akoyebisa bango tata na bango de nani. Na PPVN, Puissance pour la vie de notre nation, tolingi ke bana Congo bakoma na point oyo ke miso na bango ya elimu efungwami po ete bayeba bana ya nzambe oyo ya se ndenge nini bafonctionnaka, ndenge nini bazoopere, ekosalisa bango bayeba ndenge nini bakolonga bango. Jésus-Christ akolobela bango bosembo en face, alobi na bango tata na bino Zabulu. E bolingi kokokisa mikano ya tata na bino. Mikano ya tata na bango ezali nini? Jésus alobi na bango tata na bino Zabulu. E bolingi bo kokisa, bo sala mikano miaye. Jésus-Christ ako expliquer biso awa mikano ya Zabulu. Misala nini ya salaka. Pona ni tolingi bana Kongo bayeba misala ya Zabulu. Po te so bavandi batali na société bazali nzinga na bango. Batali ndenge batu bazali kosala misala ya bango, bakoyeba oyo aza mwana nani, oyo aza mwana nani. Oyo aza mwana tata oyo ya solo, tata ya Jésus-Christ, to aza mwana ya tata oyo mususu, oyo ya nzambe ya molili. Tokomona misala ya Zabulu, maye ya salaka. Yesu Kristo akoyebisa bana na Zabulu, akoyebisa bango maye tata na bango asalaka. E makambo Zabulu asalaka, bana na epi basalaka yango. Alobi tata na bino azalaka mobomi uta ebandeli. Ye azalaka na kati ya bosembo te. Po ete bosembo eza na kati na ete. Bana ya Zabulu bazalaka babomi. Soko otali bango na société, passion na bango. Oyo baza kolanda kosala, balingi kosala kaya yango wana koboma. Et puis bana ya Zabulu bazalaka na kati ya bosembo te. Pona nini? Po bosembo eza na kati na bango te. Bango baza ba ennemi banguna ya bosembo. Balingaka bosembo te. Bango balingi lokuta. Po nini? Parce que tata na bango aza tata ya lokuta. Et Jésus-Christ a continué à dire que ce qui Zabulu azoloba lokuta, azokoloba oyo ezouta motema ne moko po azali moto ya lokuta pe tata na ya lokuta, tata na yango. Zabulu azali tata ya lokuta. Bana na ye baza pe bato babuka lokuta. Eloko tata na bango azosala bango pe bazosala. Pona nini Jésus-Christ alobi na bango que tata na bango azali Zabulu.
mingi bato bakanisaka ke na mokili tozali bato banso bazali bana ya nzambe oyo akela likolo na se na biloko biso te. Ezali ndenge wana te. Ezali na bacondition oyo moto esengela remplir po akoma mwana nzambe oyo ya solo to akoma mwana nzambe oyo ya se. Par exemple, tokamata ndakisa motu moko kombo na ye Kinshasa. Kinshasa azali motu ya nzoto pe mosuni, aza na elimu esantu te, parce que na ebandeli ntango nzambe asaka Adam na Eva bazalaka nzoto molimu na elimu. Ntango babebisi bakufaki spirituellement, elimu esantu ekendeki, batikalaki na nzoto na molimo. Kinshasa aza na nzoto na molimo. Ye alingi kozwa libiki, alingi azwa nguya ya nzambo ya solo. Esengela sala biloko mibale, aza na condition mibale esengela remplir. Ekomami na Romains chapitre 10 verset 9. Elobi boye, soko otatoli na monoko mwayo, wana condition ya liboso. Soko ezali condition. Soko alingi asali, soko pe alingi te akosala yango te. Soko otatoli na monoko mwayo Yesu Kristo, mokonzi Yesu Kristo, wana condition ya liboso. Condition mibale, e soko ondimi na motema na yo ke nzambe asekusi ye na bawa ozwi libiki. Kinshasa na bosalaka ndenge wana, na bokokisaka bacondition mibale wana, Kinshasa akozwa bolimbisi ya maso mabe maso asalaka liboso makei, nzambe akopesa likabu ya elimu santu akomi mwana ya nzambe, bomo ya seko pe azwi bolingo ya nzambe, parce que nzambe aza bolingo. Par contre, Kinshasa pe ako décider abi non, ngai nakotatola monoko na ngai Jésus Christ te, nakokamata te kaza mokonzi na ngai, nakondima te ke nzambe asekuse na bawa. Kinshasa akamati na ezabulu ke aza nzambe na ye. Kinshasa pe abotami mbotama ya sika. Elimu Kinshasa akozwa ekoza oyo wuti pa ezabulu, akomi pe mwana na ye pona seko, parce que moto pe abotami mbotama ya sika pa nzambe ya solo azwi bomo ya seko, elimu wana ekolonga esu te. Napesa kamata exemple ya yo moko, makila ozango na nzoto, eza makila ya nani? Ya tata na yo. Tolobake tango ozali kokola, ozo bebisa, est-ce que tata na akoki kolobake lokoyo ozoyoka ngai te mwana na ngai, na kolongola makila na ngai oza su mwana na ngai te? Est-ce que akoki kosala? Non. Pona nini? Po ezali semence. Baye babotami mbotama ya sika ya nzambe ya solo, baza na semence ya nzambe, eza bomo ya seko. Baye pe babotami mbotama ya sika epa ya zabulu, baza bana na ye ya seko, eza ekolonga pe esu te. Wala bango bazozwa elimu wana na hene wana ya monguna. Jésus Christ akaboli awa, apesi biso vérité na kati ya passage tozotanga, po ete toyeba ke na mokili oyo bana nzambe ya solo bazali, bana nzambe oyo ya se bazali. Tata ya elimu, batata ya elimu baza mibale. Tata ya elimu oyo aza tata ya Jésus Christ, oyo nzambe ya mwinda, na tata ya elimu mosusu babenge zabulu, nzambe tata ya molili. Donc baza bango mibale. Tuuti komona na caractéristique ya bana d'abord ya zabulu ye moko ki azali mobuki ya lokuta pe tata na yango, bana baye baza ndenge moko. Tokomona ndakisa mibale ya kati ya liloba nzambe oyo tokomona na polele ndenge zabulu akosaka. Tokokende na livre ya Genèse, tokomona yango kuna. Dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 16.
avant natanga liloba nzambe na Genèse 2:16 nalingi nayebisa bino boye bandeko na ngai soki bolingi boyeba mokano ya Zabulu eloko esenge bosala esenge koyeba mokano ya nzambe liboso mpona nini mpo nzambe na kati ya liloba na ye azokoyebisa biso makambo maso matali Zabulu. Zabulu akoma buku te. Alors soko oyebi makomi oyebi mokano ya nzambe okoyeba ete esika nyonso nzambe asolo alobi oui bana nanga bokosala boye Zabulu akoloba non bokosala yango te. Esika nzambe asolo akoloba bana nanga bosala eloko oyo te nzambe ase akoloba bosala yango. Tokomona ndakisa awa na Genèse 2:16 kolo nzambe alopesi mitundo na moto alobi na ye abe okokolia banzete nyonso ya kati ya jardin kasi okolia te nzete oyo ya boyebi ya malamu na ya mabe po ete na mokolo moye okolia yango okokufa na mokolo moye okolia yango okokufa. Wana nzambe ya solo alobi sikoyo nyoka nzambe ya se Zabulu ye alobi na mwasi alobi na ye na Genèse 3:4 alobi na ye nyoka alobi na mwasi okokufa te. Nzambe ya solo alobi ke mokolo bokolia bokokufa. Nzambe ya se alobi non okokufa te bokokufa te. Nani azoba solo? Réponse est simple. Nzambe ya solo, nzambe ya bosembo, azoloba bosembo, azoloba solo. Nzambe ya lokuta, tata ya lokuta, azoko kosa. Pona nini? Pote na mokolo mona, na mokolo moye baliaki mbuma wana, Adam na Eve bakufaki na elimu. Elimu esantu ekendaka. Batika kaka na nzoto na molimo. Et puis après ça, physiquement, ba yeko kufa. Donc, omoni ke monguna akosaki bango, Zabulu akosaki bango. Lelo oyo Zabulu azoko continuer ko panza lokuta wana. Okomona moto akufi bakundi ye, kena cimetière bakundi ye, bazongi. Okomona lobi après lobi, moto mususu akoya koloba na abi non. Moto akufi te aza na bomoi. Namona ki ye na séance ya spiritisme. Même lokuta ezo continuer lelo. Pe bato bazondima mpona nini po ete bosembo bayebi yango te bayebi te ke nzambe oyo ase azoko utiliser ba esprit familier po akosa bango mais en réalité bayebanso bakufa bakotikala na se na kati ya pongi na bango kino Jésus Christ azonga po ete ye ntango akozonga nde bato bakosekwa tokozongela sujet wana plus tard mais mpona sikoyo esengo boyeba ke exemple na wuti ko pesa ke tala exemple lokuta nzambe asolo alobi ke bokokufa ye alobi no bokokufa te azo continuer ko panza lokuta ngo tilelo exemple ya mibale tokokende na Genèse chapitre 2 verset 18 tokotanga mpe verset 21-24 kolo nzambe alobi ke eza malamu te ke mobali azala ye moko na kosalela ye mosungi. Alors nzambe kolo nzambe alalisi mobali pongi akamati moko ya mopanzi na ye epi asaleli ye nzambe asali mwasi na mopanzi oyo azwaki epa mobali pe amemi mwasi epa mobali. Tomoni awa ke nzambe alalisi mobali pongi akamati mukua mupanzi na ye moko asaleli ye mwasi. Nzambe akamataki panzi ya Adam te asali mobali mosusu. Nzambe amemaki mobali mosusu te epai ya Adam. Nzambe amemaki nde mwasi wa asali na mupanzi ya Adam. Tango nzambe amemi mwasi epai ya Adam, amemi Eve epai ya Adam, mobali azaki na esengo alobi
oyo azali mokua ya mikuwa na ngai pe mosuni na ngai baobenga ye mwasi po ete auti epai ya mobali. Na tina wana mobali akotika papa na ye na mama na ye, akotingama na mwasi na ye, epi bakokoma mosuni moko. Liloba Nzambe eza clair, mobali akotika papa na ye na mama na ye, akotingama na mwasi na ye. Liloba Nzambe lobi te ke mobali akotika papa na ye na mama na ye pe akotingama na mobali mosusu. Bato nde bazonga ba remplacer mo nakati ya Liloba Nzambe. Mais nani azoko panza lokuta oyo? Nzambe oyo ase. Nzambe asali mwasi, Nzambe alingi ke mariage eza entre mwasi na mobali. Nzambe oyo ase, abi non. Eza ndenge wana te, il faut entre mwasi na mwasi, to mobali na mobali. Lokuta. Parce que na livre ya Timothée, tu moni que na livre ya Tite, chapitre 1, verset 1 à 2, tu komona kona ke Nzambe akosaka te. Na livre ya Hébreu, chapitre 6, verset 18, tu komona kuna ke Nzambe na bokasi ne bon son. Eloko moko te akosala ezali. Nzambe akokosa te, ezali impossible na Nzambe pa akosa. Donc Nzambe oyo asenda azoko propager makambo ya lokuta. Touti komona ke na mokili oyo tozali batata elimu baza mibale. Tata ya elimu Père Céleste oyo tata ya Yesu Kristo, na tata ya elimu oyo Nzambe oyo ase, oyo tata ya molili. Ye azali tata ya lokuta, azali moto ya lokuta pe tata ya lokuta. Bana baye bazali bana ya lokuta, bazali babomi parce que tata na bango ye moko zabala azali mobomi. Nzambe oyo ya solo azali Nzambe oyo ya mwinda, Nzambe oyo ya bosembo, bana baye pe bazana mwinda bazana bosembo. Bana o bandimiye babotama sika pe bazana bolingo ya Nzambe. Baye bandima Nzambe oyo ase babotama pe mbotama asika bazana elimu na ye, bazana liwa ya seko, bazana likunia hen wana tata na bango azana ngo. Mbala ekoya tokokende na kati ya Liloba Nzambe biso na bino po ete totala makomi. Na makomi tokotala na mbala ekoya ekolakisa biso polele banani bazali sima na makambo manso mazoleka epa na biso na Congo. Kolo Nzambe apambola bino banson pe apambola mboka na biso République démocratique du Congo.